Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction de prix pour naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Zalaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Oh, d'accord. Business, fiabilité. Plastic business, rapidité. Sur la télévision, Nazo Banza et Bozali Malam, Bisika Bozwami na tombeli bino bolandi bolamo, 13 heures passées de 58 minutes. Merci pour la confiance, la fidélité. Botondi na bituka ya ndenge na ndenge, bozana bandundu, bozana mbanda kana kikwit, bozana chikapa na kananga na chilenge, bokolanda biso na kisangani na chopo, na pesi bino mbote batwazana buta, bozana wacha na mungwere, bokolanda biso na pa ikongela na pesi bino mbote bato batie TV moko na mangaya boza pe na Congo central na Madimba na Matadi na Boma na Mwanda bokolanda biso na Bandunduville mbote na bino boza na Paris na Londres na Orléans boza na Finlande na Helsinki boza na Stockholm na Suède na pesi bino mbote bato bakolanda biso na Düsseldorf na Allemagne na boza na États-Unis na Kinshasa na 24 communes na capitale na zobanza te bozali malamu tokolekisa ngonga balamu ali na pesi bino mbote nzambe asunga nyonso eleka na molongo tozana na partie mibale le tout premier invité esengelaki tozana elobi malheureusement baoccupation toaki nango na journée epesi biso nzela te po te tozwa makasi ya kosala mosala yango ndenge elongo bagana kasi tozongi na ye naza koyamba ye awa mpo alaka député azali député honoraire tulo azwi libaku wana te kasi azali moko ya bato oyo basaki mosala mpona Kisasa bayebi Kisasa ndenge yango ezaleli pour avoir été député baza na maîtrise ya gestion ya ville à Kinshasa bakozanga makambo ya koloba te par rapport ya nyonso eze kosala wana ya liboso kasi ya mibale mpe aza moto ya MLC bato ebele bayebi ye pamba te moto ayaka na jimel na télévision obeye bato mosusu bakobosana peut-être na bilengo baye lelo mais ntango badeba etokaki na mboka oyo Kabila aza mokonzi ya mboka awa matata na opposition ye aza parmi bato batikaki Bemba te Bemba aza na kasho batikali na Bemba kino Bembo ya ye lelo tozwi libako ya kosolola na ye Bemba aza accusé na makambo ebele na ka ya opposition surtout lokola baposition na ye vis-à-vis ya Kabila vis-à-vis ya opposition bato ebele baza kotaxe na tumo tomonaki awa baconsultation ntango ebandi kamera ke elobeli ya kamera bato bamoni lokola kamera abwakeli Bemba oyo pour le moment bato bamoni azali soda ya makasi ya kosalisa Tshisekedi recrutement oya basoda ebele bato babana na biso bakokota Bemba asali mpe sensibilisation makasi atako aza ministre ya transport aza ministre oyo etali ma etali défense te autaki kuna mais pour le moment aza nango te MLC santé nango eza nini makambo yango ekotambola boni consultation na bango tokosolola nyonso wana kombo na ye Désiré Mbondi wa Mbondi azali député ya kala aza na biso tokozwa ye kala mingi te botikala tangela bino bainformation mayebisi ya mokolo lelo yambo ete tobanda lisolo biso na ye. Coopération RDC-États-Unis. Kinshasa suspend tout contrat de marche et des marchés de proposition de lobbying fait entre la RDC et les firmes ou cabinets américains au regard de la volonté mutuellement exprimée de relancer le partenariat stratégique entre les deux administrations. Kinshasa, inondation à Kinshasa, le couple présidentiel fait une visite de réconfort aux sinistrés. Consultation nationale, le PPRD de Joseph Kabila a décidé, le Martin Fayoulou et l'envol de Délice Sanga rejette sèchement l'invitation de Félix Tshisekedi et appelle au dialogue de Kinshasa amorcé par les évêques de la Senko et les pasteurs de l'ECC. Kananga, le jeune officier de la 36e promotion ordinaire et 19e session spéciale de l'école de formation des officiers est faux
prête serment devant les VPM de la défense Guy Kabongo Mwadi Anvita, Aoutioko Malelo na Kananga. Kinshasa, 14 communes de la ville de Kinshasa privées d'eau potable de suite des inondations du 4 au 5 avril dernier. Suite qui voit un affrontement entre les M23 et les Ouazalendo signalé à Calais depuis la soirée de ce mardi dans les villages de Bouchakou, Kafufula et ailleurs. Pour terminer, Kinshasa, Félix Tshisekedi lance les travaux de l'Assemblée générale et ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature devant plus de 250 hauts magistrats venus de 26 provinces du pays. Honorable député honoraire, Mbondi wa Mbondi, Otubanda Robenga Mingi, Moto Mojali, Boni, Mbote Nayo. Mbote Mingi Ndeko Israël, Mbote na balandi paso ya télévision Bosolo, mingi penza magazine Bosolo la politique, Mbote na bayi congolais, mingi penza bandeko nanga ya MLC. Boyamba Mbote ewuti pe na yeme, somi ekolo kumu ya Kongo mwana mboka Jean-Pierre Bemba. Apesi pe yo Mbote. Nakamati Mbote la ye. Tango naza kwa na ebisi nga ke pa na Israël. Israël wapi habite sango. Abi bon. Esa Mbote na ngai. Ah ya solo. Nakamati Mbote wana nazongiseli pe siko ya zali. Kosolola lisolo ya politique na lingala. Obandaki mosalo utakala. Bato bayelelo na bilenge moso bako banzake soki to sololi maetali mboka na lingala eza lokola komikitisa, lokola humiliation, lokola mwa kozanga maele. Yo moni yango boni. Ezali mawa soni pe pasi. Koyoka lolenge ya bato ya boy. Mboka lokola Chine. Chinois koloba chinois na ye pa yo sakei. Asali kisi ya komina chinois. Yo luka ndi obongola. Yo sikoyo luka obongola yango o luka koyeba ki chinois. Mais ye atikali ndenga zali. Okomona indien. Ndeko Israël. Ambassade ya Inde ezalaka wa Buenavende ya justice. Avant les années 82. Au moins on a montré mawanade. Mais bango bazui mokano ba mipesi lokumu. Donc c'est culturel. Ezayelo komoko ya makanisi ya bomoto. Dignité na yo. Ndinga na yo bato mususu pe bayeba yango. Yo yebi koloba français. Bongo ya yo moko. Oyebi te. Tina na yo nini. Ata ba kenekana ba église. Tozo ba église de réveil. Parlant en langue ezali hein. Balobaka balangue belé modèle ya balangue. Kona pa na Nzambe. Ndinga eza ebele. Bo soki biso aboy. Yo wangani ya ndinga. Identité ya yo. Tina na yo ezali te. Bano baza mo lolendo wana bakanisa te. Soki nda lobi français, ya komi na lola. Kuta. Oya bango kota, oya biso pe kota, pe toloba yango. Bato la bato babatelo ya bango. Oya bango. Bakanisa ki lokwa kisi ya mondele leki ya biso, le tanke bazonge la boko komi sko likambo. Oh mais bazongele yango. Bakozonge ya kaka. Non ba siko même na pharmacie. Bakomi kozongela médecine traditionnelle. Et elle la pharmacologie comme il y a un problème. Mbondi wa Mbondi ozali moko ya MLC. MLC na 2006. Na lelo to na 2023. Ce qu'il faut que ça la parallélisme ya MLC ezaki na 2006 ti bakanga bemba. Na MLC to za lelo. MLC progressé, to MLC zongisima. Parce que comme on a la claire awa, pole le pinza, adhésion na MLC za shooté. L'activité ya grande envergure na MLC za shooté. Bemba ye mokonda tikali moto na kombo akotambola. Mais MLC ezalaki soki lobby ko bouger parti à opposition, eza shooté. Pona nini bokitani ya lolengo wana, mais soko moniki eza malamu parallélisme ni no kotia. Bokokanini nozo mona omoni ke bo évoluer bozongi sima soki eza bongo te tina nango ezouta wapi devise et MLC lobby na Nzambe tokolonga Nzambe atiki bino te Nzambe a changeaka te lokola biso tokamata Nzambe devise na biso MLC biso to change te pe na kolakisa yo sikoyo moto oyo monaka yango na 2006 soko tali motango ya ba parti politique o eza lelo soki na tango wana ezalaki 100 partis politiques lelo to kumba 800 te omoni deuxièmement soko tali classe politique ya lelo
ebele okomona bato bauti na MLC ebele bakenda bakoma na baparti politique na bango elingi koloba MLC ezali école eteyelo ya misato bayebaka force politique na constance na yango na kati ya classe na kati ya sphère politique ya mboka. Mais capacité ebanaka pe tango ke na ba processus électoral. Je vous en prie. Lolengo boko gagner. Je vous en prie. Na lingi na koma wana. OK. Kobanda 2006. Parti politique mon côté. Na lobi mon côté. Et continue ba processus électoraux nyonso. Législature nyonso MLC azali na kati. Ko participer za likambo te. Mais non. Ko bima na résultat ni. Soki tozalaka na kati. Tozalaka pe présent na kati ya ba assemblée. Nyonso. Comme en 2006. Mais ça ba parti politique ebele eli moi. Eli moi hein. Tala awa lobi aboye. Balongi bango PPRD mona na soute. RCD kutu mawatro. Ba parti politique mingi ezali ba parti politique o yaka e kota kati na leader. Ce que leader est un ministre, parti politique est mon ami. Ce que est un ministre, parti politique est Koufi. Mais MLC Bongote. Dongolo miso, batima boko abwe. Leader na biso bakene na ce pays. Pendant 10 ans. Parti exista qui to monaki parti otambola. Mais ndenge nini boko comprendre que Bembaza na kacho parti monani bazai ba memi flambeau. Na babala na bino bo bombi penza likambo wana etalami mais Bemba ye bo parti ekufi te parti ekufi to au contraire parti ekufi ba activité za ndeko Israël etikali nde Bemba ye moko azobula ka ndeko Israël mbunda suko zobeta mbunda elingi koloba te ke babini baza ebele tambola mokolo mosusu azwaka ka micro na yo okoyoka na église mokuna musique Yesu azali oyo komi bokuti bato mitano. Mais ok, et pas moi aussi kuna ça tu maria maman za mais ça m'a pona biso molongo ya ba maman légionnaire. MLC azali siko na une tactique oyo bato mingi bazoye ba ngote. Soki toye baka mutuna oyo mbele komataki caméra na yo ok okende et pas ina service na biso ya enregistrement ya ba nouveau membre. Ma membre ba koti ebele na MLC. Site publicité le kanaka chaque fois. Oyo eza ko enregistrer ba nouveau membre. Lelo ngai ko ya boy. Le kona zaka chargé à mobilisation. Pe à formation, secrétaire national. Lelo na recruté ba e ko soit de 4. Et 4 lelo avant na ya. Chaque jour à des heures secrétaire makana MLC. Leko Israël. Moi, ba makere moso mona ka ba parti musu basala kawa. Yango na zali coexister te. Tina ya kozwa pouvoir ya bato. So bosali parti politique, l'objectif est ali lobi bo kamba mboka po boa na vision ya kopesa mboka lolenge ya esaleli na bino pote mboka kenda liboso. Mais depuis MLC a commis na 2006 bo bandi masolo na bino toke na processus électoral. Ouais. Apparemment nano bo atteindre objectif te. Tolo bataille présidence c'était. Mais ezala na ba institution mosusu. Bozu eloko te. Kozwelo côté nini bozu le côté eza l'Assemblée nationale eza la tolo ba Sénat bozo zakaka bambisi ya mike moi ba fretin mais même kozwa ville awa bozaki na ville awa bokoki kozwa ville te eza na ba responsabilité minene ya mboka o tokolo ba ke parti pe gagner bo et puis si politique na bino eza siko étouffé parce que l'MLC malgré nombre ya bato bokotia mais vous êtes incapable ya ko gagner ba poste o ezali ya malamo ya kitoko na mboka po pesa bino pifwa osala ndeko Israël mutuna mwa mozana litomba kasi na kopesa yano allez-y MLC parti politique na biso révolution to salaka ezalaka porte comme ba président de la république te ezate poto comme ba gouverneur to comme ba premier ministre te révolution ya MLC la Guinée mboko na biso mbongwana na mituna bato e koma na molongo mbongwana esalema na mituna bato to longwa na kati na poto to mesana na yango soki yo zuite okufi soki baponi yo te obomi mokili kake kobeta révolution ya MLC yango esalemaki po to se libérer na bizalelo ya kala
oyo tomonaka baninga soki ye te likolo ekokweya tomonaki na 2006 Jean-Pierre Bemba a déclaré à Lobby, j'ai accepté l'inacceptable. Oh, baninga mosusu bakoka te. Mais tondimi, biso longa ki kasi tondimi po to batela ekolo. Mboke vanda ki. Bozolaka ngolo kote. Kozolaka ngolo ça veut dire quoi? Kokuta na Kabila po Kabila ka botala Bemba. Oh, déclaration wana sabi obesi mate. Sima ezama de sima bokutani ya Kabila na Bemba de déclaration. Papa, moi eloko dimaki te basombi bomoto ya moya Bemba. Papa Israël. Webi badongolo miso wana. Elingi koloba na 2011. Basomaki pe bomoto ya papa Etienne. Etienne asikala kondima te. Te na tuni te Bemba ndimaki alobi ke na ndimi inacceptable. Etienne Tshisekedi atikala kondima te après taka seulement pas koluka imperium. Mais tango Kabila kutani na Bemba, Kabila ke kotala Bemba na ndako. Na sima ande français wane bi. Ya tambola kina sanduku simana ye, ya tambola na mituka mbongo simana ye. Moto akota mwana wana ezali kokome koko zala soit moto muso kwa kokutana ye. Bakoti esika mbongo zali. Mais pour la phrase wane bidika bokutana na bango. Moto eba ka gagner ole abunde la victoire na ye, andimi victoire. Yo mona kama sasi na kati na ville Kisasa hote. Na ye Kabila, na Monisco, Monique à l'époque, ba sangani, ba ye ko beta Bemba masasi na ndako. Po Bemba na milice. Milicitaire. Au moins esika bo sembo zanga na mokili. Azarias Ruber atika na basoda ba Rwandais ne nyoso. Moto tuna yete. Moto tuna yete moto konsola te. Kaka Bemba aza na bango te. Alors que zalaki un principe reconnu na ba vice-président nyonso. Ils avaient droit à 300 et quelques éléments répartis na résidence, na bango, na ba milieu de travail, ainsi de suite. Oyo ya Azarias moto tuna yete, ti lelo balobaka ngo te. Mais oyo ya Bemba nde ekomaki likambo. Motema likundu. Pe motema likundu wana e monono kiti bakena na CPI. Moto soka ye ko corrompre yo. Yo mate yo ne bokomi malamu. Akoza na malamu. Ko yebisa yo te biso MLC to zalakate le pouvoir pour le pouvoir te. Biso de to zala to zute mokino ko kufa te. Biso to sala révolution na biso porte. Mbizaleli na biso. Pour l'année aux autres, que biso tozaka na rébellion. Pourquoi on va la révolution? Le bateau rébellion. Mais bozaka na rébellion. Oui, na kamote, il y a une révolution. Mais kamote bozaki na rébellion. C'est différent. Si na bine boma pe bateau, bozala makila pe na maboko. Ndeko Israël. Pour révolution, yo ko benga révolution, mais rébellion. Na rébellion wana bo kipaka une partie ya mboka boboma pe bato boza pe na makila bato musu balobaka pe lokwa bato akabila ba taxa kabino ke botuta bato na maboka na pesa bato ya mibesu na pesa yo bokese oyoka yango te na yo kaka na pesa yo bokeseni ndeko Israël révolution ya MLC et ya ki kokuta une dictature oyo azalaki na pouvoir Laurent Désiré Kabila azwaki pouvoir par les armes avant d'ici à Kangi ba parti politique, à Kangi toutes les activités, à constitution à Tiepembeni, tout ça qu'on faut fonctionner na un décret 003, nous soit lingi à arbitraire. Entre-temps, présence à ma troupe étrangère et continue à quatre d'amboka et vandi. Yo koe kolobate, mande fonde ba kata ngokala. O ezai ko sai bana kisasa. Ezalaki yangote. Bato, kokanga, kobotola, koboma. Ndito benyango révolution. Mais rébellion. Face à un État, à un régime démocratique. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été élu par poni na vote. Une démocratie et sengibiso. Acte contraire, il y a opposition armée vis-à-vis na yango, ezali rébellion. Et que c'est na obino bosala. Que sani mosika ndeko izali. Révolution la bino boyeba ke bato bakufaka. Ndeko. Boboma bato pe botia bato na maboka oyo bango te. Wana na ozui pe occasion ko senga peuple pardon te par rapport ya passé noir. S'il vous plaît, to ko senga pardon makambo to sala. Makambo to sala te. To ko senga ka pardon mokolo moko te. Mais bozo ka ezali lokuta. Bozo ka mandoki bato bakufaka. Ko ezali lokuta. Bato bakufa te. Tout a moto na liboka. To luka famille yango ti to monate. On a lokola on a eu politique ya ba
ya Rwandais, PPRD, nde yango wana. Bakosi yao, balei, Balei bato mobesu. balei bapigme. Batangi kombo na bango, kombo na bafamille wana. Bande yango ezali, bande video ezali. Bande video ezali. Tango actuel, nani, Aza député national, je pense. Lambert Mende. Aza député national. Azo kita na pigima na avion anjili yao. Aye na bango awa. Po baya kotatola. Baya kokose la bemba makambo. Baya kokose la MLC makambo. Basai na bango basala ki awa isili bazongi si bango. Oh lelo Mende akoma moto na bino. Boza na famille moko. Tozali nde na kati ya union sacrée. Kasi moto na bino boko bala kasi politique. Tozali na kati na ekolo. Donc Mende akosela kabino. Yeza ki na lingombo bakosela kabiso. Wana za soki na RCD quelque chose comme ça. Wana bazar allié na gouvernement. Bazongi si batongo na mboka. Mais sango moko azalaki kuna yote. Mondele mupe. Oyo azalaka justement ko s'occuper na ba pigme na mboka wana mobi. Azo encadrer bango makambo na bango nyonso. Ya yoki baza ko komana ba journaux na ba radio, oh ba les famille mototel, mwana tel, maman boye, papa boye. Oh. Ya bandi ko identifier bango te ayeko. Mais bango oyo lokute lutu api. To kamata ba to lutu na banzela nyonso ba pigme wana ba ye kisasa awa na grand hôtel. Ndeko Israël mukolo mususu na koya to na la kisayo lokuta oyo parti oyo ya PPRD vina bango ndenge nini ba mi vante pe na lokuta kindoki na baninga tango bino. Alors na palais na hôtel intercontinental lelo comme nini wana toye na ba pigme wana tata mama beau-frère beau-fils basala témoignage awa na kisasa lokola biso toyebi ke likambo ya te tolakisa kaka bango baleki na batelevizio esili totiki tobosana bozwa mandoki contre dictature ya Muzele Père, contre dictature ya AFDEL ya AFDEL oyo mais la présence ya ba armée étrangère awa boye bobandi kosala na Kabila boyokani kosala na ye kasi boyokani kosala na Kabila toyokani kosala na ye te bayebaso bazalaki na likanisi ya kovandisa mboka kimia baye basangani biso yokanaki na Kabila te toyokanaki ndeke biso baso tozala esika moko bongo mwa molongo mozala. Kabila azalaki na arrange ya bato nini aki na arrange ya barwandais to na arrange ya bakongole na boyokani wana na boyokani wana ye azalaki kolobaki aza na arrange ya Congo bino siko boyebaki aza na arrange ya wapi biso yebaki aza na arrange na biso te aza na arrange ya banani barwandais te ye ayaki na RCD nini AFDEL do banda kala bino boyebaka ki Kabila aza congolais te toyebaka ke aye na AFDEL aye na kati na molongo voiture ya AFDEL akomi awa bon tobandi kosala étude toye koyekola me moto oyo awuti wapi ye nani akomi boye ndenge nini politique eloko ya liboso ezalaka mpe kososola koyeba kososola otali mais Israël Mutombo ye kombo ya sango azwa yango ndenge nini non ye Israël Mutombo bosala ya politique ekomi télévision. Félicitations dans le pôle de la télévision. Matondo. Ça, c'est vraiment ingénieux. Merci. L'esprit managérial. Bongo, na bebe na sima na koya kokoka koloba. Mais na yebi yona note. Bande komosu bazana yo, ba ye ba komi. O teta ndeko na biso yo. Ndeko na biso ako boni. Ndeko. Awa biso liaka pondu. O te. Je ne mange pas le pondu. C'est quoi? Otendeko awa biso toliaka kwanga iloko nini nakobanda komituna makambo biso ya bandeko tosalaka yo kokosala yango te tobandi komituna pe sango ebandi koya moko pasi tobandi kolanda toluka toyeba liboso tokosola peti na nsima toye komona polele
et komona no polele ete oyo amikotisaki na molongo na biso mais aza ya biso te. aza ya biso te donc mpo na bino boyebaki kabila utakalaki aza moko na biso te. tokebaki na ye mingi lolenge James Kabarebe bazalaki atako wana bosali ne quand même mosala na bokaboli tosalaki mosala na ye te tosalaki mosala ya Congo bokaboli bokonzi moto na moto azwi eteni ya bokonzi na ndeko Israel tosalaki mosala ya Congo bosaleli Congo yoka elemona kabila mpe asaleli Congo ye mpe asalelaki na ndenge na ye ok lolenge na biso kabila bosalela mpo na kopesa yo résultat mosala wana etikala ti lelo likambo ya guichet unique chaîne à dépense Jean-Pierre Bemba moto instauraki yango ntango aza vice-président de la République na Ecofin ye moto atiaki loko wana eyeba te tosalelaki ekolo mpe eza koservir lelo traçabilité na oyo babengi na finance na paye banini eza grâce na ye donc tosalelaki ekolo tosalelaki moto te oyo bokanaki koluka mpo olobi bokoluka kaka kozala bapremier ministre te bokoluka kaka te kokóma président de la République l'objectif yali bomona nde Congo ebonga yango nde olobi wa iyo na kabila bosali na ye bondimi inacceptable toketi na 2011 toloba na ndenge makambo etamboli kino mokolo ya lelo MLC aza satisfait mission noble bolaki nango komona population aza malamu ekokisami to ekokisami te ya liboso démocratie ekoti na lolenge na biso na ndenge mwana azonguluma ya liboso yango wana tozosala baélection démocratie yango ebandi uta kabila azwaki bokonzi kino lelo ndeko depuis démocratie ezali mingi ntango touti eloko babengaki dialogue intercongolais nde toyokanaki ke démocratie evanda ata soki kabila na bato na ye baluki potopoto babandi potopoto bene bandira biso MLC a proposé motu nde babaki MLC azala awa MLC a proposé motu kabila komi koboya MLC atia inspecteur général ya police kabila komi koboya MLC atia boy kabila na bato ne babandi koboya tolobi tala ebandi abandi mabe ezalelo eza ya biso bakongolais te biso totosaka boyokani nyonso nkoma tosalaki soki tosalaki toyokanaki totosaka yango ezalelo eza ya biso te tobandi kokeba na ye te komona ndenge ye kosala élection esili yo olobi olongi ntina nini okokamata arme mobimba okoya kobeta moninga masasi na ndako na complicité ntango wana ya communauté internationale Monique à l'époque oyebi likambo ya complicité ya communauté internationale oyo ndeko Israel ele mawa basoda oyo bazalaki na garde ya Bemba groupe moko base retrouve na Iveco bakei kobata makuna Monique akamati bango apesi kapi ndenge basalaka Lumumba à l'époque Lumumba ke na poste ya Monique à l'époque Monique azwi a livré na gouvernement et tolandi suite akufa babomai ndenge basalaki garde ya Bemba bapesi bango Kabila baboma bango a petit frère bamusu na boloko batorture bamona pasi bana misu bakima bamusu bakimaki bo bazalaki nzela malamu bakimaki tokokoma na esika wana alors toloba démocratie selon bino MLC oyo ezalaki posa na bino bomoni ke ekomi ata ya kongoluma komi konguluma ozokende na baimperfection na yango ezali nano ekoki te mwana azonguluma akokpeya atelemi me likanisi posa wana ke mwana atambola atelema ezali mbonzi wa mbonzi Désiré Jean-Pierre Bemba na prison bobundi ata boperdaki mwa bato ebele batikaki bino bato lokola Thomas Luwaka akendaki bato lokola ba François Mwambapa akendaki azalaki na bino Delis ezanga bautaki epa na bino iyo ye pa akei bato kwa ba Germain Kambinga bakei bato ba Yves Kisombe bakei bato baboyaka kozela jibe bazongaka nzela makolo bao bafandaka patience bazwi benzula Bemba bimi aye est-ce que a fouti bino bato bo patientaki Bemba a reconnu mosalo bino bosalaki na sima na ye oyebi ndeko Israel makanisi mazali bo mibale na politique eloko liboso ezali apostola tango biso bakongolais tanke tokozala kokanisa ke politique ezali nde recette ezali nde guerre bénéfice
tala esika omonaka bato bazolongwaka na baparti bazokende pai bazokata akabuli elboye omoni makanisi mabe esika tokomaka sikoyo nini bato alokuta politike na mboka oyo mabe balongwa kuna parce que bizaleli ya bandeko ya liboso eza na bao bamona politike nde esika ya bénéfice esika bakende konduka mosolo esika bakende koma mikonzi mais eza mpe na bao bamona politike lokola ezali vocation ezali sacerdoce ozomikaba mpo na bamisusu ndeko Israël tala bapionnier ya indépendance na biso na mboka oyo okomona richissime te moto na mbongo aza te Kasavu Bouya eloko na atika Lumumba eloko na atika Simon Kimbangu mais omoni isika poko se koti na politique na biso baparti politique evandaka stable te à cause justement ya sentiment wana ye mpe akoma lokola lelo Israël Mutombo avandisi masolo chaîne na ye vandi yo okomona badongolo miso mosusu bavandi olia sepela kumisa oki ndeko oyo franchement nakenda pembeni na ye nazwa mayele ye akoya bati abandi kopanza awa koluka na batravailleur baagent nyonso awa boye kotia potopoto mpo sala motema na ekita yango naza kolobaki MLC soki Jean-Pierre Bemba azongaki biso tosengi récompense epai na ye te récompense nini ya opesa biso ya utaki 10 ans na inactivisme plutôt bongo ye akoya na récompense nini kopesa biso makanisi ye apesaka nde ezalaki makanisi ya solo initiative na ye ya révolution ya MLC initiative wana tondima yango ke ezali initiative que soki congolais nyonso alati yango tokowela okena poto te. Très bien. Jean-Pierre Bemba bimi tokokota na maitali bisaleli ya gouvernement opesa makanisi po zaki député to le mambo inondation parce que wana ezapé sujet moko na ngaki to évoqué tout à l'heure mais mbondi Bemba bakangi est-ce que Kabila moto atindaka Bemba na prison to bakanga Bemba na makambo suso biso nyonso toyebi sima nango pe mondela monake Bemba asaka na eloko te 10 ans après balekisela engonga bamoni ke sima kobomba ye mbula zomi bamoni ke balekisaki epamba batali bamoni mabene ete batidi mais tolo bakezalaka je ya Kabila kotinda Bemba kuna to Kabila azaka impliqué te mpona na tuni motuna wana parce que oyo elobeli ya Bemba epa ya Kabila na mikolo nyonso na maitali guerre bato bakoloba baweli mwasi ok mama Liliane atika mama Liliane Bemba atikalaki na pesi mbote aza parmi basi oyo na koloba na bilenge bozwa patience ya mama Liliane 10 ans mobali aza nisika ya kobombama avandi azeli patience lokwa basi ya Congo bololo mboko yaka 32 ans basi wana bana motema komikitsa babika mboke kozonga azai ekolongwa zaire kokoma Congo 32 ans après mboke zongi Congo basi wana bamona so baka na patience nde zaire Congo bololo ngo koma ta zaire bololo mais patience wanaki mama Liliane Bemba avanda pe azela mobali eya kwa bilingo yote ozaka na bandal mobali akeka lemba wa mbala moko eso zwi moto mama Liliane na pesi yo mbote pe longonya pona patience elobeli ya Bemba bataki ya Bemba nda bimisike Kabila aza Rwanda alobi yango ya kobata maisu te abipoza Kabila aza Rwanda Kabila aza na sima ya AFC sima kutu te nde patron ya AFC penza Kabila nde moto azo instrumentaliser na mobondo naza biloko ya Bemba soko zoka bien te na koti yango oyoka o Bemba ye moko asai meeting na Velodrome akendaki na IPN asai na bisika obe Kabila ti bato pe baki okundela photo ya tata na ye aza mondele oki ndenge bato pe ape perde bazongisi pe awa balobi pe Bemba ndenge aza bwazie mwana Mobutu wana po yoki yango eza makambo elobana boto kota na wana te menangi na tunawa pona nini acharnement wana toloba bongo na langage ya bato nde bakoqualifier vis-à-vis ya Kabila boko wela nini Kabila aza so mokonzi ya mboka te bino boza na union sacrée bango baza te pourquoi acharnement contre Kabila démarche ya Bemba bomba nini na c'est pour quelle finalité ya liboso ndeko Israël ya solo cet pays soki ayaki koluka kotia Bemba na pokoso
Kabila moto abimisa mbongo. Kabila moto asala nyonso. Olobi? Kabila. Numéro 1. Ya kosala te Bemba ke na CPI. Ye Kabila. Oui. Pe témoignage na CPI. Bato na ye o bakangaka bango notamment Bosco Tanganda. Aloba yango gouvernement ya Kisasa ya Kabila. Ya mibale. Tozalaki a reportage salemaka à l'époque na ebite so akoma pi kabe ya pindi pasi. Oyo akendeke na mission moko na bangi kosala ba enregistrement à lokuta. Ba mama wana bakosa ke ba violaki bango ba botolaki ba betaki bango. Kabe ya pindi pasi. Je cite son nom. Tango wana azana chaîne à télévision ba bengi Tropicana. Oui, Tropicana. Ye motakendeke na mission oyo wana na bangi. Ba ye kozonga. Malheur na bango disquette oyo ba enregistraki lokuta nyonso ba basaki ba montage. Malheur na bango tozwaka pe yango. Donc Kabila moto achaka d'abord misolo. Voilà. Po bakanga Bemba. Voilà. Ya mibale Kabila moto a recruté na ba témoin. Na ba témoin. Mbongo na ye ya gouvernement ya ba Congolais. Ndezo sala ngona tangelo moto liboso kabe ya pindi passe. Ne moto ba instrumentalisation. Akene kosala ba enregistrement lokuta. Kabe ya pindi passe, je cite son nom et je répète. Kanga kombo mosusu na opesa yo. Malik de Champ Benoît. Malik de Champ Benoît. Un jeune de nationalité ivoirienne. Azalaki awa na Kisasa na tango ya dialogue intercongolais. Il y a Azalaka l'un des prétendus experts. Il y a président Massiri. Kota na émission il y a un décor bakamakamo politique et Afrique na moni pe akoma ki mingi nani Foka ale Foka kota wana na année 2010 azako sala révélation ndenge basalaki montage ya ba dossier awa avec le gouvernement en place pour na konouir na Bemba. Malik de Champ Benoît kanga kombo wana soto silisiawa kota na Google interroger émission ya Alain Foka na année 2010 bongo ko pesa ngai yano montage aza koloba yango pe pour besoin de discrétion eza vérité ezosa ngai mali na nzo. Mais oui, donc mbala liboso na yo kake na monoko na yo oza moto ya balabala te na MRC oza secrétaire monene et puis oza parmi basodo baumeli na Bemba. Donc tango na monoko na ozoloba na bana olukwana ba Bemba bo wana to kokota eza deuxième partie ya matuna, c'est-à-dire ozo ebisa biso awa ozo confirmer Kabila moto atia misolo ya RDC misolo na biso awa boya kamati azui apesa kapo Bemba azwa pokoso abandi nano oyo ya liboso mission atindaki na bangi kabe ya pindi pasi, je cite son nom, chef de mission. Deuxièmement, Malik de Champ Benoît, de nationalité ivoirienne, azalaki na kati ya cabinet ya président Massiri, bazalaki awa na Kisasa. Azako ndima, azo dimbola, lolenge nini basalaka montage ya ba dossier, pa lobi boete akate na koseka. Lisusu nini, kuna na CPI, Bosco Tanganda, a avoué, andimi, alobi misolo mizo uta Kisasa. Or nazolo bayangwana pour peuple congolais, il faut toye bakachiko. Nani azali nani asalaka nini potoko maboyi. Kabila koye ko sala ngona tina nini? Tina ezalaki ndeko Israël Kisasa mokoyi. Bemba longo na aéroport Anjili. Malasi na makolo. O archive ezali oyebi yango. Aza mwana Kongo. Igwe. Ya Bembe ya. Baye azoya ti stade Tata Raphaël. Na yebi mukwana zaki na reportage. Jour oyo bopiyaka église ya Sonika. Jour oyo église ya Sonika futa ezu libabe ya Nzambe. Po
po basoda bampisilini ya kabila bavandi nde na kati bango bazobeta bato masasi ntango baza koya population masasi ezouta wapi babandi koluka ezouta ezouta nde na eglize ya Soni Kafuta nde population baye na kati oyo bakuta kuna ndeko Israel oyebaka biloko bakuta kuna bakuta nini capote condom bacondom utilisé ebele na kati ya bandako na église ya Soni ya Soni Kafuta bacapote ya Soni eza ya bato mosusu to eza ya bato basalelaki babwaki eza na kati ya ndako ya Nzambe wana na monika eza bato basaleli baye kotika bongo batiki mokolo nini na kati ya église ekomi kuzu to basoda bato basaleli église ezalaka kuzu donc bafrère ya armée de l'éternel église yango eza ni armée de l'éternel quelque chose comme ça mais je te dis ezalaka somo basoda commis des soldats de rang batiki kovanda kuna na kantiati bayende kovanda na église ya Soni Kafuta babandi kobeta population masasi pour rien bato bazoyemba bazokumisa Nzambe victoire na bango bazosepela na leader na bango tino babetaka bango masasi nde population babandi koidentifie ezouta baye kokota bakuti basoda mpe bakimi batiki basokoto baboti banini bavoisin nzinga nde babima bino awa boye bango basali presque un mois sanza mobimba wa biso tozalaka so na kimia te basoda bakotaka déjà tozalaka so na kimia te c'est vrai oui donc mosali na Nzambe entre guillemets akamati basoda bavandi na kati na église na ye po babundisa acteur politique mosusu est-ce que baimposa ete okondima mpena ke Soni pouvoir ezali oyebi ke soki pouvoir eza toyebi ndenge bato badebordaka mpe na mwa usurpation moto avandi bolokwa mokonzi ya mboka Kabila to toloba Tshisekedi abi te towana besoin tokota na église okola ya Soni Kafuta nga na kotelemela ye moto akotelema aza te batie basoda peut-être ekozala contre volonté ya pasteur akotisi bato non ndeko ozokanaka Soni mpe azalaki contre ye mpe azalaki contre parce que au lendemain ya événement wana Soni aleki na télévision alingi abele biso oyebi kobele koseka bino te komodire biso ok ngai devant la télévision nabi ngai mpe nazomodire yo obele mpe na bele mpe ye mpe na ngina bebo sikoyo ndenge tozali awa MLC ezali Bemba azali biso baoyo tozali mais église na ye ezali lisusu te toyebisa ye soki ya solo po ezalaki lolendo ya pouvoir nde elataki ye le fils mwana ya kosi azali kosi ye deja ntango wana azolia kitoko complice donc complicité mpona kodétruire démocratie complicité na trahison complicité na meurtre église na ye subir etumbu ya Nzambe po moto aza na monopole ya bosanto epa na Nzambe azali te bibli elobi mingi bakoloba nasalaki miracle nasekisaki bato mpe mokolo yango nakoloba nayebaki yo ata mokolo moko te Très bien, mais nalingi nazwa ngambo ya motuna nanga c'est vrai que makambo observer so natali yango na ngomona ngo keza réel église ya Soni ti lelo silite ekauka etongeli pe silite eza na kotonga na nyonso ekauka etumbu ya Nzambe eloko eumeli lokwa église ya Soni na moni na te pona bosila mais bato pe na yebi te c'est vrai que baza isusu te asalaka fille de Sarah bakoma garçon d'Abraham bakoma ba fille de Joseph ma fille de Sarah bakoma fille à Joseph mais tolobana no likambo ya pourquoi cet acharnement contre Joseph Kabila toloba que Bemba azali couper sa revanche na o Kabila lingaki ko faire subir ye na kanda wana nde yango pe bozo beta ye ayoka o bokani kozwa vérité nyonso bobimisa eza revanche to c'est parce que vous constatez que Kabila a danger pour na mboka nde bozwi siko mokano ya osamusa et ya nibale okay ndeko Israël oyo lobi ke to moni kaze danger pour na mboka et réponse yango wana tala
rentrée médiatique na Namibie, hein? Abanaki boso na ouais abanaki na Namibie azo Afrique du Sud ayo kozonga zuwa asa mamisa tu na moi moko sanza oyo ya liboso wana maloba na ye alobi RDC aza na mauvaise lecture sur le M23 ndeko ngai nalalaki na mbeto naotala télévision nabi me mwana mobali oyo soupçon tosalaka et c'est vérifié ye aza koloba régime ya Félix ezali criminel tyrannique nabi bandeko mwana mobali amona biso babolole na ye obe azoloba ya solo nini to vivre avec Kabila ya mboko te sur la tyrannie et azo ose koloba ke biso toza na mauvaise lecture sur M23 a incarné volonté à peuple congolais. C'est à partir de ce moment que Tobani Kokanisa Jean-Pierre Bemba Azali moto ya liboso alobi makambo ya Kabila te. Jean-Pierre Bemba Azali kopesa bobonga keni aosa ne rappel il y a actualité. Rappel sur l'actualité. Arrêt sur image, arrêt sur parole. Oh, Jean-Pierre Bemba Zako Sala. Professeur Moukena, d'heureuse mémoire, 3 fois gouverneur de la ville et la province de Katanga à l'époque. Il y a la révélation écrite de Israël. Mais namona motumoko ya pe perdre fungambanga na été pour protester. Namona te. Wana Bemba lobi lo côté. Mais motomoko te a pe perdre a fungola mbanga a kosola pour protester. Baba kinu wa kumwanza. Abi topesio na tata. Topesio na kombo. Alingi lisusu nini. Nanoka motomoko a pe perdre a fungola mbanga na ete alobate. Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Na élection. Baboya kita na aéroport. A forcé à quitter Nandolo. Aza koloba. Nakuzongisa mbalo na Rwanda. Kusoki na bina zongisa ebo koloba na sali mabe mbalo na zongisa na Rwanda. Comment un étranger peut m'interdire à moi? Na kita mboka na ngai. Moto muka kosola mbanga te na peut perdre à ce sujet. Moi na ya Joseph ya Laurent Kabila. Etienne Kabila. Aleki na ba télévision nyonso na ba radio nyonso. Aza ko répéter koloba ke azali ndeko na bango te. Azali mwana ya musée ya Laurent Kabila te. Naoka moto a peut perdre moko a contester yango azali te. Moïse Katumbi aza koloba tango ya utaki Tanzania ye azalaka na passeport nini. Nayoka moto moko a peut perdre a contester yango te. Non, ndeko Israël. Et Jean-Pierre Bemba tango aza koloba yango aza ko la citation. Ministre des Affaires étrangères belge ayaka voyage moka comme on qui mangal ce soir. Aye na kati na avion akaboli ba papier sur la nationalité de Joseph Kabila. Moto moko peut perdre fuma mbanga na kosola zate. Mais acharnement oyo Bemba fait une révélation. Akamati résumé à Maïwana Manso. À l'hôpital M23 Bozomona. Koko na yende Joseph Kabila. Preuve à l'appui. Preuve à l'appui. Moyen mi bombe zakeye moka console à lobby. M23 ils allaient aspiration au peuple congolais. Le gouvernement ici est tyrannique. Alors ça là une mauvaise lecture sur le M23. Le phénomène Mobondo. Ndeko Israël. Mais Bakangi Bango, Bakangi près de 5 ou 6 animateurs de Bango. Et ils sont passés aux aveux. Bozwaka Masasi wapi. Bozwaka Minduki wapi. Bolia Kandengeni. Bofuta Makaboni boni.
balobi batatoli yango na minoko na bango po okokamwa bato moko boye bavandaka na zamba baza na bilanga te basalaka peshe te basalaka chasse te mituna batuna bango na baservice. Ils ont avoué bon acharnement contre Bemba Yanini. C'est ça le vrai problème. Donc problème na bino ali Bemba lobi vérité. Alors vérité. Alinga sauver Mboka selon bino et qui en contrepartie. Non. Ne pas selon Bisso. Pas selon Bisso. Kanisa Malamu Tango M23 Gome pays. Ya ou Bukavu et pays. Bato nyonso bakomaki inquiet. Tina ba institution. Bemba telemi abandi ko mobiliser population, à sensibiliser opinion. Akei koyemba nzembo na Kisangani. Mama botanga pona loi. Kuna pe population bazoyemba. Alobi bino bana bozana na nzoto makasi. Bokota, bobunda pona ekolo. Oyo basala kabiso na afdel. Bazoya kozongela yango lisusu. Mais yo komona moral ya bakongolais nyonso ekotelema. Nde omoni makambo ngo pe elali. Bemba wazaki na défense pe bile eza mo mitigé. Ndeko ya Bemba pe na ministère ya défense pe mitigé. Israël. Ko ba ibenge so ba pesi Bemba défense na ebundeli azaka rebelle kala. Na bisolo ko révolution. Boko pesa solution kasi mbando moko. Au lendemain, il y a une nomination à Bemba en défense. Kagame a salué réaction. Oh, bah, qu'on fait ça y était. Azamuta Bundaka. Il y a nini Kagame. Il y a nini. Namboka bato. Donc, quand ça y est, tango ya Afdel. Oh, bah, tiaka James Kabarebe. Recrutement. Donc, tango Bemba a commis un ministre de la défense. Ndeko Israël pour exactement ba secteur monsieur est sensible moyen que na ba micro kunela exact ba soda ndenge bazali wana tango Bemba komi bango nyonso babali ko ba oui molongo koti na en armée la loi sur la programmation ya nini ya militaire ya nini il y a un militaire. La loi sur les réservistes. Déjà, Moulongo, même changement, il y a tenue, il y a uniforme. Et armée, comment qui requinqué, esprit, moral, le côté, ministre de la Défense à Liboso, à Kendati, dans la ligne à front. Azaraka, chaque 2 semaines, Azakuna. Goma. Officier supérieur, oh ya Bosembo, oh bazar au service, ya Mboka ya Solo, ils le témoignent et le témoigneront. Oh bazar Koroba, les amis qui bao ba ti bango maloba la monoko ba lo ba bikrobe la. Très bien, allez to komi na suka na kozonga, to kozwa bopemi moke to zonga po to lobela maetali consultation to lobela pe ville à Kinshasa la ba inondation ndenge. Et puis avant to koma wana si les seuls comme ça. Mais Congolais tout comme bato lolenge nini Jeanne d'Arc na France azalaki une fille qui travaillait dans l'église hein azalaki choriste so qui reconnu kuna mais comment na ndenge ba anglais bazo marcher sur la France moi si à 16 ans bila ekoti pona mboka na ye a requérir moral à Basoda. Basoda va quelle victoire. Mais est-ce que il a fallu batuna yo Jeanne d'Arc yo Zakanan comme le lot Bemba yo za transport non ça mon salaire ministre de la défense usurpation à pouvoir alors que oyo ezali likambo ya patriotisme mboka na ngai Gome pays nini Bukavu bilai Bemba za la bala bakoli te ya mibali bakoli te bana bakoli ba ko tarmete nini o ka ke lengi mo atu moi na ngo moyena lo bamabe zane mawa pona bandoki na ba ko sa bango pourquoi ndeko Israël
lelo olobiaka na annonce na kananga baza kopesa bato bakopesa bato babrevete lelo bana ya mikonzi nombre na bango de combien armée besoin na 100 000 hommes ya sika bongo bana ya babemba ya babahati bakamere Félix Tshisekedi baza combien tezaka mpona kocréer motivation mais non tala esika bolole ezokotela mitu na bato bana na bango bakokende ba école des officiers bakokende na ba hautes études militaires à l'extérieur bango bakozonga biso bakoyeba généraux kokonza biso omani bozoba et pourtant Jean-Pierre Bemba c'est un modèle vivant mwana moto mbongo hein il n'avait pas besoin de s'offrir en holocauste nous avons largué ba bombe non conventionnelle mais abosalaki bozwi ya mbongo yo lingolo balelo ke ba généraux nyonso bakoma lelo bakabana batambongo pe lelo oyebi te ke ba famille ebele oyo babika na bandeko na bango baza armé il y a pas de militaire baza ko soutenir famille baza ba mito atra ya famille pona nini kokamata mateya ya buzoba kobebisa mitu na bana ti kokotisa bato ke Bemba za mwana ya Mobutu aza mwana ya papa Bemba Saulo na te molimo ne pe bana kimi okaki bato ba c'est des petits malades mentaux très bien des petits malades mentaux des gens sans identité lokola o bakumisaka yo wana akeli kambo te tozonga pona kosilisa tozali en direct na Désiré Mbonzi wa Mbonzi balandi ya Bosolo télévision bisika bozwami numéro ya téléphone yango ala bowi kotinda mituna na bino koluba totango bino boza kokanisa. On va prendre juste une petite pause. Mboule beta kitolo be likambo inondation. Sika boto ya kosilisa na makambo etali consultation pour consultation ngo ekosila nde lelo. Alors que ba Fayulu koto ba Shadari na bato ndenge na ndenge bako balobi makambo wana lambali ya biso tokoya te. Bolokwa bango bakoya te. Bako zela pona bango il faut dialogue mosusu esalama. Dialogue mosusu esalama na format ya basango. Bao kansaki basango bazana likanisi ya malamu kaka ndenge sabaki na Kabila Etienne Tshisekedi bato bako copier ka le passé babi Etienne Tshisekedi asalisaki aboyaki dialogue ya kojo ayeko ndima oyo ya senko oyo ya basango alors awa pe bako mona ke jurisprudence ya li faut babo ya liboso poto ke na format ya mibale za format oyo bakatumbi bato nyonso bakokota mais faut M23 pe akota na kati eloko eko pesa pasi ngabo bangi na ngai ezali cahier de charge ya basango bakoki kozana initiative ya kotambola kosangisa bato c'est-à-dire bamonaki bananga bamonaki bakabila bamonaki bato basango bakoki kozala lokola bato yo bazwi likanisi ya kosangisa bato naza d'accord mais cahier de charge o bango banango prétendu cahier de charge o basololaki na conseiller o basololi na bato ndenge na ndenge o bakeki koyebisa bato ndenge bokaki bango na kankienza bakoswana na débat balobi te boyokani oyo toyokani awo eza mpona mboka etambola ntina 2060 nde place na komona ke basango sursaut d'orgueil nde ekomi okota bino boa baindividu okwa bato nyonso nautaki voyage moko na poto nazalaki na Chine na ye Belgique ntango naokita na shole biso nyonso kaka ndenge moko namonaki te bazwi shole na avion bakene tokiti biso nyonso kobe ndenge moko bashole bayaki na avion mosusu nga naki mpe na avion mosusu ntango tokiti tokende na esika immigration po bapesa biso nzela ya kokota to bwabo ya biso tokota abe shole na bato na ye monseigneur soki monseigneur lelo akoma monseigneur monsieur shole na bato na ye bango nyonso wana namoni bango batelemi awa koto mpe namonaki Serenis Manyanga ngai mpe na telemi ngai kutu nabimaki liboso ya bashole bango batikali donc toyaka congolais nyonso akoya kozwa likanisi wana ezaka po forcément eza basango te eza likanisi oko kouta mpe na bato mosusu mais bokokoma na monopole te lokola bayebisi bino ke botunaki mokonzi ya mboka alobi te bokoki kosala bobandi kosala ya bino botunituni bato bapesi mwa likanisi boli bokomo te tokosangisa bato me kaka oyo ya bino bokosala na bakaye de charge oyo bokoimpose na baligne ya suivre ekenda ti 2060 nde place likambo eza wana peuple moto atindi bino te parce que tomonaki na baconsultation na bino même nos apostolique ayaki awangani alobi bazoreconnaitre te ke peuple apesi bino nzela bosala mosala wana eza likanisi ya bino bozala mpe na mwa komikitisa sikoyo so bolobi bino oyo boye nango lokola makanisi na baprincipe bacondition barèglement oyo bino bokoimpose
et Kamamboka ti 2060 bon constitution mosala ngozani bon libo bon mana constitution pour la makanisi ya bino ba individu pose appel à moi komi kitisa donc ko sangisa ngala za d'accord bato ba sangana bo sangani fongwama bato ebele ba kota pote consensus eza nali d'accord mais naza contre basango bakanisake mayele na bango bakomi na papier yango nde faut tambusa mboka constitution ekweya wana naza d'accord nango te. Voilà babenga ngo masturbation intellectuelle moto ami pakoli savon po ami kanisa lokwa komi koleka bato na mayele ya bato babenga ngo bomo bosangisi basango bakoza na likanisi ezali forcément ka basango te pasteur moko akoye kosala ngo ngai pe nakoye kosala yango mais nakolo batelo kola na sangisi bino c'est-à-dire makambo ekozala na kati tozwaka ndakisa ya mwasi na mobali bazoyokana te ale moto moko ya quartier ayebi famille azwi likanisa linga sangisa bato ake koto asololi na mwasi ake pe koto asololi na mobali aye kotia bango esika moko po akutana soka bana koyebisa bango nde bobandova na ndako désormais bobota bana 10 bobandolia matin midi soir est-ce que vio bango bakomene na nsima ezodépendre na yo te ba mikolo mwasi na mobali bayokani grâce na yo d'abord tondimi mais etamboli na bango na mikolo ekoya okopesaka conseil mais yo oza na baloi ya koimpose bango te mais nazozonga yo te okoloba na yo topema inondation tokozonga tokota ville tosisa la consultation et puis là banda deuxième émission en image on se retrouve après. Vers le sud de Kinshasa, la route reliant Matadi à la capitale de la RDC a été en partie coupée dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 avril en raison d'un éboulement avant que les autorités n'interviennent. De l'autre côté de la ville de Kinshasa, à l'est, c'est la rivière Njili qui sépare les deux grands districts de Tchango et Moamba qui est sortie de son lit. Les eaux se sont répandues sur la chaussée du boulevard Lumumba, bloquant la circulation, notamment en direction de l'aéroport international de Kinshasa et du centre-ville. Depuis, la circulation est au point mort et de nombreuses personnes sont bloquées. Au micro des Bossolo Télévision, un conducteur des minibus à l'arrêt depuis 24 heures explique son cul-de-sac. Le gouvernement congolais a un marche. Donc en fait, ce qui est salami boye, et ça, manquement payé là. On a un pays local la RDC, nzela muyaka moko. Donc au sein de la gouvernement congolais, aluka kosala ba nzela mususu. Pour atteindre les lieux où la rivière est sortie de son lit, il faut slalonner à pied entre les voitures ou sur les séparateurs. Très choqué et pris par surprise lors de la montée des eaux, Émile Jackson, habitant des quartiers environnants, parle d'une situation jamais connue. Bon, comme d'habitude, le niveau c'est limité, mais il s'est aggravé, donc il n'y a pas moyen pour imaginer. On a tout perdu. Nous avons connu une conjonction routière, le passage est bloqué. Donc de l'autre côté, vous savez que c'est l'aéroport. Impossible que les gens de l'autre côté, d'autres communes, quittent pour peut-être voyager. Cette crue soudaine n'a pas laissé indifférents les élus nationaux du district de Tchangu qui compatissent aux côtés de leurs électeurs. C'est depuis hier qu'on était ici. Moi, je suis parti d'ici à minuit. Et ce matin, nous avons organisé une réunion. Nous allons faire la ronde pour savoir quel rapport nous pouvons faire auprès de l'exécutif afin que les solutions soient trouvées. Notre présence en ces lieux, ça justifie notre compassion. Parce que, étant donné que d'abord c'est une situation naturelle, il ne faut pas le fait du doigt cette réalité pour nous permettre de saisir les autorités. Pour maman Élisée, l'une des victimes de l'inondation, sortie pour trouver de quoi nourrir ses enfants, seul l'engagement responsable des autorités est notre dernier espoir. Par ailleurs, d'autres services ont également été touchés par ces pluies diluviennes. L'alimentation en eau et en électricité reste compliquée pour certains quartiers, mais les autorités se veulent rassurantes. S'étant rendues sur les terrains, comme le cas du ministre provincial de la Santé publique,
Hygiène et prévention qui souligne que les efforts sont faits pour les cas prioritaires. Maintenant, là, nous faisons ce qu'on appelle l'évacuation. Nous privilégions en premier lieu les enfants et les femmes. Vous allez voir qu'au niveau de l'école Lumumba, nous avons créé le site d'urgence où nous avons évacué toutes ces personnes-là qui seront prises en charge et puis traitées médicalement. Notons à cet effet que cette route relie une partie de la ville, notamment les centres, à l'aéroport international d'Indjili. Cependant, depuis le samedi 5 avril après-midi... Allez, bonjour en bondi. Tokobi na suka, tozana no ba point mi balé. Et puis tokoba. Na ngaki na bosa neloko moko ya ko kaka na biloko ya bembo wana. Na tanga ki na ba réseaux sociaux. Nanga iyo. Arosaka babiloko na ya bitambola tambola wana ya kolukaka makambo ya kufungulaka ba banque kuna na Goma. A accusé Bemba na biloko ebele, notamment aux appels principal et ali pillage systématique ya ba banque. Alobi le chaos o bato ba ko constater lelo na maitali ba banque Bemba motakolo bato faza na soni parce que Bemba a sala pillage systématique ya ba banque. Ba situation mosuto ko vivre lelo économique na maitali mbongo Bemba n'est responsable. Réaction des abonnés. Na kotio malba moke na monoko. Alobi soki akende ke ce pays. Ezaki ne pas na banque. Soki na bangi, soki na bangi. Mais oyebi cousin na ngai moko na nga plutôt azali monganga, azali médecin. Ayebisa nga bi désiré. Ngonga mosusu, atozo kanzo to pas cité. Kende basala yo examen. Battement de cœur. Il y a des malades qui s'ignorent. C'est une pépère, ça ici, ma consultation. Pour nani, Corneille Nanga. Il y a les Bolsonaro, Azali Moto, il y a les Camboawa. Sur sa gestion. Gestion na la CNI. Justice, c'est la Kaina Yangawa. Gestion na Yawa, et ça là, les Cambo. Bazilakaye bakotia ye maboko asuki wana te akei na maboko ya Rwandais ye na Rwandais basilisi bato na koboma na Goma na Bukavu namoni omoni soki moto asali ba crime mingi bongo ezasu normal ta comme hanté par les esprits de mort oko envoûtement comme na ye po likambo ya bangi oyo nyonso baloba na kombo na Bemba pour à côté à ces pays. Bangui et CPS à Nini a quitté. 10 ans, CPS, ce qui est la terme Nini, acquittement. Autrement dit, innocenté. Jean-Pierre Bemba a été innocenté par la CPI. Na ba accusation au nanga tobele la lelo. Ba kolo masolo, ba bazana expertise mondiale, technologie avancée. Kota la soki ba piyaki soki ba iba kiso basani ba lobite ba katali kambo abi ma ba tomoni mabe na hotel asala mabe mon côté mais nanga koya le loko lo ba bon que azangi argument très bien pour ba intellectuel yo so ba seki ba di oh mais muto ba kita na même ce pays yo so bokia ngole lo donc à court d'argument mais ninga zawana azira yeba gestion na seni justice asia tia maboko na ngo ya mi ba le ayeba que procureur asia pays ale kakiawa sur le crime ya banini oyo ya commis à Goma na Goma est ayi bayango Bemba zaka akité mais oyo yeto yebite très bien po likambo ya mbula ebeti ozalaka député na mboko oyo ozalaki député ya Kisasa mbula ebeti mbali boso te mbula ebeta ya noa ebeta pe mbula ekobaka kobeta tozo constater que bino baponani na biso ba député bo sa mosala te so ba bengi bino ba député bo komi na kati ensemble ba ko somba bino fasime pa ba gouverneur bo komi na ba poche ba gouverneur bo komi na likini ba gouverneur bo ko pesa résultat te Kinshasa lelo ezata na plan moko te ya crise face ya ba catastrophe na ba inondation toza na ngote ozaka député Kinshasa ti etikali boy nzela ezate Kinshasa etikali fulu. Kinshasa etikali lelo lotiliki ezate. C'est-à-dire bino
bolégué gestion moko calamiteuse pour l'incompétence na bino notoire bino ba député na complicité na bino na destruction ya ville ya Kisasa comme conséquence lelo mbula ebeti bato baza inondé. Mbondi lecture nini ozosala lelo par rapport à cette situation ozo reconnaître kaka inefficacité na bino na ba contrôle to ozomona ke bolobaka mibayokaka te ezali mutuno oyo na kosenga na yo mokolo mosusu tosala émission mobimba consacré na yango ezali d'abord likambo tobengi conflit de compétences entre le gouvernement central et les provinces baprovince nyonso nakopesa yo exemple omoni comme DGRK aza na conflit de compétences na DGI ozo comprendre gouvernement central nano a intériorisé la loi sur la libre administration des provinces. Le cas de ville à Kinshasa. Toujours la banzela, gouverneur. Mais ce qu'on a dit, 9/10 ya banzela ya ville à Kinshasa, ezali na ressort ya gouvernement central. Au comment dans le cas à l'hôpital Mama Yemu, ezali na une gestion compliquée entre la ville et le gouvernement central. Makambo ebele oyo tobengi bakoma kobenga rétrocession. Non, ezali retenu à la source. Selon Mibeko, recette c'est comment ekena na gouvernement central pour ezonge la province. Bokotambola tete bolembi. Entre-temps, usure, il y a banzela, usure, il y a édifice public, maso maza kolekana salubrité, bozana misola kosala ya ngote. Ce qui kotala à l'époque, il y a gouverneur Nani Kimbuta, Union européenne à Zalakao. Il y a un qui chargé justement à Salaki pendant 5 ans, je crois. Union européenne, makambo ya ba imondis. À Salaka même ba bac. Et puis, ils ont un traitement quelque part dans le par jour, dépense il y a 1 million d'euros. Par jour, Mkolomoko. 1 million d'euros. Tango Union européenne, Kangi Bisaka. Alobi, phase expérimentale na ngana yaki, na initié bino, na accompagné bino ekoki, ngai na kei. Toyaki komona ba fulu oyo oleki na voiture solo landi bino na kati ba fulu ya sayo na oya bandal na ba si côté ya commune wana Union européenne accueilli parce que la ville ne peut pas débourser $1 million par jour et c'est impossible. Union européenne utasali saka et na kati ya Mibeko salubrité ezali apanage ya gouvernement central. Ezali ya province te. Gouvernement central il faut pesa kambongo. Je me souviens une fois ba pesa ki ngobila $2,300,000. Ba baki ba ko pesa ye régulièrement. Or 2,300,000 ils pour la 2 jours et demi. Mais ba pesa ki pour 1 mois. Vous comprenez? La situation réelle, elle est que conflit de compétences est makasi. Biso population, toye bakate, boko somi neza la kati. Tala lokola likambo ya ko décongestionner ba voie ya communication ya ville à Kinshasa. L'expertise ya JICA, je crois, ni maison moko canadienne, japonaise, JICA. Basala qui travaille sur yango. Mais le gouvernement central ça misala na yawa indépendamment de la ville. Et c'est ça le gros du problème dans lotissement à ville. Quand le conservateur avec le ministre des Affaires foncières m'a décidé qu'on lotire un espace, bah tout ma gouverneur te, bah qu'on se référer à l'Assemblée provinciale te, même na bourgmestre c'est tout na été, bah jusqu'à bah géomètre na bango. Nous avons ici un endroit à protéger
Sable nango, mabele nango ezali sablonneux, on ne peut pas construire là. Mais affaire foncière, ça a décidé, allez, paf, lotissement côté. On a chef coutumier. Là, on a chef coutumier. Regarde, Njili. On a dit pourquoi Flamand, allons na kaba eucalyptus, dans Njili quartier 1. Parce que lui, hein, Maï et le canacé, ils ont un terrain marécageux. Ndenge moko boulevard Lumumba na limité. Ils ont un terrain moko marécageux. Batolona kaba nzete ya milai ya minene et absorber Maï. Mais boye bokati yango. Conséquence ni bozili et au lieu bosuka wana te botongi bandako. C'est ce qui s'est passé. Baya kotongati le long ya rivière Njili. Glissement des terrains. La responsabilité énorme. Ils allaient dans le gouvernement central à ce point-là. Ce comme on est bisika belé tous exemple mususu cimetière oya mama poto ouais cimetière ya Kasavubo babuka bandako itikana malaboni mais bato bazaki victime na yango ezali bato bazo za mikanda en bonne et due forme a créé affaire foncière baye bakamati pe ba cadastre basali ba nini ba pesi mikanda des documents légaux mais le terrain là na conception à ville, aménagement à territoire, ils allaient prévu que l'habitation ménagère et zarawana. Le gros du problème, responsabilité est partagée. Nan no liboso, na kaboli mawa na mabota nyonso bazui bokoso na kati. Mawa mingi pasi na motema. Ba soki liwe salemi milimo na bango pema na boboto. Pena sepele mingi félicitations, merci mingi na président de la République. Ake kotala azali wana lobby. Bazaki évacué na stade de Tata Raphaël. Vraiment ils allaient à Tata Wana. Vraiment félicitations, mais sengel chikoyo aya kotala ba service concerné. Pour que ils ont la tête. S'il faut même déloger de force. Bato bakwe baye komi vanisa pembeni wana. Tala lokola le long il y a chemin de fer, hein, train urbain. Ninge bato batongaka banda kutina barai. Pourquoi kokuta bato na bazana mikanda officiel. Nani apesi bango mikanda? Nani azopesa bango pona nini bapesi mikanda bako zoetumbu te? C'est ça le problème. Bomba bango pona nini? C'est ça le problème. Tala yomoko rivière Njili wana. Ndenge ba construction yati à demi-mètre. Mais mabele wana ko supporter te. Il aura éboulement. Mabele comme conclusion, il y a glissement de terrain à moindre pluie. Nathalie, l'image, il y a une usine de traitement à maille à régie des eaux. Mais on a créé porte-porte outil licolo. Maille, ils ont gagné la zéro, mais on est là porte-porte. Donc, la responsabilité est réellement partagée. Service compétent, il y a l'État, il ne rend pas un bon service. Et le conflit de compétences entre gouvernement central, na ville à Kinshasa, gouvernement central à Zaïna, si c'est ça, Licolo. Ça peut si Mukanda na ya monde ba province au concerne. Donc, bonga ekomi ya kosala sikoyo une grande réunion, question d'établir des responsabilités, qu'on diagnostiquer problème à court terme, à moyen terme et à long terme. Pour na ko silisa likambo définitivement. Parce que toboy kolela, toza la sanza mbula. Dans le mango mingi, l'État c'est la terre. C'est vrai que tout le monde a 33 morts, tout le monde a 30 morts. Moi, Arabé a 3 morts, mais 30 morts, ils ont déjà ébélé. Mais là, quand on éviter 30 morts, on peut toujours le bapo, nano mai kitite. Kokota na bandako place mai tonda kitanga msuba nzoto ya bato mususu. Okolo na pe na kati ekolo ngwa pe 30 komi na basosa. Maladie ya choléra toko banga parce que sika bato balia maladie koko ya. Malaria ngungi na minito ya zo vanda zo mona lokwa bona na bango. Donc bato pe bakwa ko bela nyonso wana za passe. Na senga ki na bandeko bazola na ngai. Ba église ya ndenge na ndenge. Ba congolais librement bo pesa biloko.
bandeko baza na pasi balalisi bango bisiko balalisi bango na ba gymnase na pesi mokonzi ya mboka longoni pour na prise en charge ya bato wana na bwakeli fondation ya Denise Nyakero pe maboko pote lisungi oyaki na butu tango bato bakomi matla wana gouvernement moto apesi yango te bato bapesaki yango ezali fondation ya Denise Nyakero fondation wana nde moto epesi matela epesi sardine epesi lipa epesi na friperie ya bilamba donc moto moko akoloba te gouvernement central te bato bapesaki yango d'abord ezali fondation ya Denise Nyakero bapesi na mai bapesi ebele na butu leta yaki kaka na transco ya kolongola bato na basite mpona komema bango na gymnaste leta mpe ayaki na mayele na ye mpona kolongola bato koévacue bango ça c'était l'état qui a fait mais la fondation Denise Nyakero a fait un grand travail félicitations na ye na ndenge ayaki na bamatela ayaki na sukali bapesi bato wana sardine bapesi bango mai ça c'est quelque chose de très bien mais gouvernement central mpe ayaki kozwa relève mokolo ya lobby gouvernement central ce quoi azwi suite logique fondation ese asilisi sikoyo moto azwi mpenza eza gouvernement badekese mbongo ebele mpona kozwa bato wana en charge basi oyo mosusu namonaki mwasi moko abotaki esika wana azalaki na mpasi ya kobota batindi ye na l'hôpital po te bazwa en charge bato mosusu baza na Vijana bato mosusu baza na Saint Joseph bato mosusu bazali na hôpital oyo ya baindien oyo ezalaka na nani na po matete hôpital wana mosuku kombo nango na bosani te diamate eza hôpital moko ya la gauche wana de oyo wana mpe bapesi mpe bango mpe bakozwa na charge bakaboli bongo mpo te bato nyonso bakozala na mpasi bana na facilité ya kozwa donc coup de chapeau na gouvernement mpo na likambo wana mais toka kaka na politique ya conséquence te ke danger eye nde tokomi koréfléchir tozala na politique préventive kotalaka makambo ekoki koya tokosala ndenge nini po te soki likambo eye tokoka kobungisa bato te tokoka kodévier yango il y a lieu de gérer la gestion ya batastrophe naturelle donc tomekala nkota ndeko Israël nyonso wana sur la ville de Kinshasa comment les reliefs ndenge ezali na administration ezali mais baza na pouvoir te ya koexécuter connaissance baza na yango sur les réalités ya baterrain na ville ya Kinshasa mais aussi il faut topesa na toli biso population soko otali baimage okomona ndenge salite plastique biso moko tobwakaka nyonso na fulu ezokende kokanga bati wana biso moko mpe bato toyebaka mpe kobatela mai biso moto otiaka salite nyonso tobwaki mbula ebandi bato bafungoli toilette fulu bato bazwi bakende obwaka ngo na kati ya mai nyonso wana tokondisi nzela ya mai eske eza monene tokondisi yango eza soni mpo na biso notre comportement ezali digne te biso bakongole bosoto propriété ya kongole ebanaka na elamba ntango azotambola me kende kotala toilette kende kotala esika azolala kende kotala environnement na ye moto alati keche ya sika me na fulu moto azomela aza na jipe na ye asilisi abwaki yango na balabala abi te mbula ekomema yango bato bakoloba toza na fulu à ciel ouvert ezali une honte comportement na biso eza malamu te pour terminer likambo ya gouvernement union nationale mokonzi ya mboka asengi consultation problème ya est ezali problème très sérieux bitumba ebundi bato bakufi tosala nango liseki te bato bakufi mpe bazokoba kokufa armée rwandaise oyo aza na Goma azokoba koboma bato ti lelo baoboma na Goma baoboma na Bukavu eza bénédiction ya nanga bazoboma eza bénédiction ya nanga bakokoba koboma bato ezepasi alors mpona korésoudre baproblème wana mokonzi ya mboka au-delà ya diplomatie akanisi ke esengeli totya gouvernement moko union nationale tokoka kosangisa bato mpona korésoudre crise wana donc gouvernement oyo ekobima ekozala na objectif moko ezali kolutte contre makambo oyo ekosalama la guerre oyo agression oyo Rwanda aza nango mais comment ozojuge consultation est-ce que consensus ezali ya liboso yango wana bakritike bino balobi l'union sacrée azose consulter entre bango c'est une consultation en interne endogène eza bofongoli yango mpona bato nyonso te de l'autre côté comment vous trouvez l'attitude ya opposition oyo balobi bango bakoya na biloko wana te bakoya kaka soki basango baye nde bango bakoya balobi eza epana mais eloko ya liboso bazobosanake soki bango balingi baimprime eloko wana babomi constitution
Il y a un gouvernement élu, un président politique élu. Normalement, ce qui est l'un des conseillers à président de la République, c'est le président. Nommer un gouvernement de combat, un point, un trait, avec une seule mission, terminer la guerre. Qui n'a pas consultation a été. Parce que comme il m'a séqué, ce qui dialogue, il y a Kodjo et Salemaka, parce que Kabila dépassé qui délai constitutionnel. A dépassé qui il y a un glissement. Mais aujourd'hui, il n'en est pas question. Tout un dialogue en dialogue. Non. Il y a un gouvernement légitime et légal. Produit des élections. Au chef de l'État de décider avec qui il travaille. Les lots, tous en Makambo, il y a guerre. A nommé un gouvernement de combat. Ata la bilombe ni la cause à la bango, elle dit, tout suite la guerre. Un point trait. Si ça dépendait que de moi, certes. Mais le système politique, est embarqué, biso nakati, et lobby, tout qu'il y a la négociation, la consultation. Mais écoutez, les lois n'ont qui conclusion dans les lois. Ce qui, bazo zila, basango, bazila, basango. C'est leur droit aussi, hein, c'est la démocratie. Mais dans l'entretemps, ceux qui disent aussi ici, guerre out. Nous n'aurons plus besoin de votre dialogue là. C'est aussi ici, guerre. Pas de aussi les angles. Tokosi les angles. Nanga na Rwandais bang théor. Tokosi les angles. Bon, si ça va la dialogue. T'es dans le dialogue. Parce que beaucoup dans la Qatar. Nous sommes pas forme. Ils ont forme. Yomoni oil qui n'a walikale. Yangwana siko le compte à rebours a commencé na terrain. Compte à rebours ibandi. Sango kanga malobalanga lelo. Compte à rebours, retour à manivelle. Bako bimana en vitesse. Ba bimana ba arme to na maloba. Na mbangu arme ko kimisa bango. Ah. Bozo donc ils vont riposte bokonzi amboka lo yango. Riposte bako vivre yango. Walikale n'est que un avant-goût. Walikale avant-goût. Est-ce que Walikale les a cessé le feu? Est-ce que c'est le feu? Ils ont cessé le feu. Pour drone bêta qui avion et kotika matériel. Avion et kotika matériel. On a cessé le feu. Armes et munitions. On a cessé le feu. Bango ba commis Walikale à quelle occasion? On a cessé le feu. Cessé le feu, qui décrété. Mais Bango, Walikale, Bango, ba côté Walikale, après cessé le feu. Longtemps après. Et alors, biso na bango siko mawe. Toujours que na bango mawe. Koyaya. Lilobano ya suka bato balandi yo. Nini bakoki ko retenir na combat ya Jean-Pierre Bemba. Nini bino MLC bozo zela na gouvernement oyo ko bima. Jean-Pierre Bemba elongo na MLC tozali ko bunda fo mboka na biso. Ekoma na bato balongo bali na mboka. Pasteur moko savant moko na Grèce. Comme on a en Grèce antique, Diogène. À la mouki na tonwa simi mwinda. À l'autre temps, on a mwinda. Mais Diogène, li kamoni. Obe li bon na mo habité. Nazo luka batu o bazana mitu. Et tumba na biso za ipo biso ba congolais to milongola na boumbu. Boumbu to mi kotisa ki na se ba rwandais. To milongola na kati. To telema. C'est malheureux aujourd'hui, les Congolais, Monaka, Rwanda, ceux qui Bazama Katina Bitumba, nous avons corruption, trahison interne, et l'équipe, ne peut pas là, c'est mon âme au bimba. Kabila Vanisaki Angwawa, Malingoma na pe perdre. Ba Vanisaki, ba Kotisi, bango partout. Et Tumba Jean-Pierre Bemba Yangoana, Banamboka, Bomika Bapona Ekolo, Ozali Elenge, ozala makasi na nzoto telema okenda biso to donner la chance te makambo zoya to sito lembi melo moninga na kei po to kokite to zaka to sambo kaliboso mboka mokelo kola Rwanda ezala physiquement ezala militairement batelema te mais trahison et konti mingi et ngeli kambo
Jean-Pierre Bemba telemi ateya bato alakisa bato pe ekoma ezaleli na biso na Congo un traître tobombaka ba traître te tobombaka susu ba traître te pe toyambaka bato biyamba yamba te likambo Jean-Pierre Bemba aza kobeta sete yango wana biso congolais koma siko bato oyo Congo ya biso ba congolais Rwanda mpona ba rwandais États-Unis mpona ba américain mboka na biso toyeba kobatela yango tala na Biblia Nzambe apesi moto jamais de na lobi cultiver la terre et protéger la non seulement kolona kofulukisa yango kasi obatela yango biso ba congolais toyeba kobatela mboka na biso nde message ya Jean-Pierre Bemba yango wana mais azaki kokebisa bayeba kosala mayele mabe baza na biso kasi baza koteka ekolo il faut que dénoncer ndenge ya zosala. Très bien. Alors tokomi na suka yambo tena zo élément motuna moko elinga ya suka wa. Est-ce que yebi ke Kabila bato na yeba ko sepela babi Kabila ozonga na bokonzi na ye? Mais na yebi nini? Bato wana il faut tout délivrer bango. Alors délivrance ezali nini? Kolakisa population te tala bato bandeko oyo batengami. Constitution ekopesa yenzela te. 2 mandats suffisent. Babelatisa lisusu bapesa bapete nyonso ya mokili. Sénateur à vie, ceux qui ex-président, loi qui protège les anciens présidents honoraires. A koki sous te pour un candidat. À moins de bazaki la schéma na bango ya M23, ba cause de force. Mais na mibeko a koki sous pour un candidat. Est-ce que ozo kanisa ozo mona ke lobby na ndenge bino bomona ka ke Kabila boma mboko c'est lobino abomi mboka nyokoli bato ba exaction ezali ebele selon ba makambo sur bien. Bozo mona Kabila lobby pe na CPI bomona ngo bomona que ça possible selon bino. Charnier ya Maluku. Babundu di Congo. Arma Tungul. Thérèse Kapangal. Chebeya, na Bazana, Gangale, Boteti, Wenzi Sekli, massacre à Wenzi Sekli, Tingi Tingi, massacre Salima Kuna plus de 200 000 Hutus. Neko, ce que Tolandi, Yumbi. Il y a eu une expédition punitive qui est partie de Kinshasa pour aller exterminer les Batende ou quoi là-bas. Est-ce que Kabila est responsable pénalement? Oui, bien, loi wana balingaka ko exempter ba chef de l'État de certaines responsabilités pénales. C'est une très mauvaise loi. Très mauvaise loi. Pour cause de la montazana mokonzi, asali konyo so alingiti akei mboke tika ina passe. Ndengani toko kebisa ba bakoya sima. Mais je crois que la dénonciation ezali punition monene na bokoko na biso baloba ce que monindo kisala nini obelela yango pe ba congolais ba beleta ba moni policier ya roulage ba bomi na cortège te wana za accident li kambote toloba mingi te. Allez, on va terminer avec cet élément sous le haut patronage de la gouverneure du Lualaba. Les communicateurs numériques de la République désormais démocratique du Congo se sont réunis à Kinshasa autour du président de la Fondation Faustin Ika. Cette rencontre avait pour objectif d'évaluer leur activité en cette période de conflit. Ces guerriers de l'armée numérique de la RDC se sont unis pour lutter contre la désinformation et la manipulation de l'opinion publique orchestrée par les agresseurs. On termine avec cet élément. Je reviens avec une petite pause pour la deuxième partie de l'émission. Messieurs et dames, merci. Merci à Mbondio Mbondi. Très bien. Allez, à tout à l'heure. Merci. Pendant que le pays fait face à l'occupation d'une partie de son territoire national, notamment les villes de Goma et de Bukavu, les communicateurs numériques de la République démocratique du Congo s'engagent quant à eux sur le front médiatique pour lutter contre la désinformation et la manipulation de l'opinion propagée par l'ennemi et ses ramifications. Pour doubler d'ardeur et de stratégie, ils ont été invités à un échange constructif présidé par le président du regroupement des jeunes leaders fascistes, Faustin Ika, sous le haut patronage de la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi.
Cette rencontre qui a pour entre autres objectif de rendre hommage aux vaillants communicateurs qui barrent la route à l'intox en cette période d'une guerre injuste imposée à la RDC par le Rwanda et ses supplétifs de la FC M23 était une occasion pour Faustin Ika de saluer l'engagement de Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi qui ne se lasse pas de soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ses efforts de sauvegarder l'intégrité territoriale. De la Fondation Faustin Ika, on est venus parce que nous sommes pendant la période d'agression. Et vu que les communicateurs ont plus le temps d'informer, ils n'ont pas plus le temps de communiquer. Alors pour nous, c'était dit, on devait appeler un peu les communicateurs à commencer à communiquer, vu que pendant cette période d'agression, on n'a pas encore eu le temps d'échanger avec eux. C'était important pour nous aujourd'hui de les inviter qu'on puisse un peu échanger. Les communicateurs jusque-là, ils communiquent, mais ils ont posé des problèmes, c'est qu'on a compris, on venait de comprendre. Sous la bénédiction de la marraine de la Fondation, qui est l'excellence Masuka Saini, je crois qu'on verra comment est-ce qu'on va commencer à accompagner les communicateurs qui travaillent pour la République, et surtout pour accompagner, parce que la marraine n'a jamais cessé d'accompagner les chefs de l'État. On s'est dit que pendant cette période, qu'on puisse encourager aussi les communicateurs à bien travailler. La gouverneure du Lualaba a ainsi concrétisé sa vision nationale et locale en apportant son soutien à ces vaillants guerriers patriotes de l'armée numérique. Après les avoir félicités pour le travail abattu jusque-là, l'initiateur de la Fondation Faustin Ika n'a pas manqué d'évoquer les raisons qui ont poussé la fille aînée de l'Union sacrée à entreprendre la démarche de soutien à de telles initiatives. Selon elle, a-t-il dit, il s'agit d'un patriotisme sans faille pour la RDC et sa souveraineté. Pour Faustin Ika, les communicateurs numériques doivent ajouter à leur dévouement une dimension plus militante au-delà des simples informations qu'ils relayent afin de renforcer l'unité nationale. Une récompense de voyage à l'étranger est réservée à ceux qui vont se démarquer, une manière de créer une émulation patriotique parmi eux et encourager les efforts pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Rappelons que cette rencontre a eu lieu dans un cadre aménagé de l'hôtel Rotana à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour Naba client Oyuba Fandina Hotel. Ultra moderne, disponible en permanence 24h/24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Oh, d'accord. Business, fiabilité. Blessing business, rapidité.